Sabina, on est le bar. Donc voilà, c'est parti. On prend cette chanson Fifi Lembisaka. Vive Simaroumasi. Voilà. Fifi Lembisakanga, Mela Lemba Lemba, Nazali innocent, Makoselinga. Fifi Lembisakanga, Mela Lemba Lemba, Nazali innocent, Makoselinga. Lembisakanga, Mela Lemba Lemba, Nazali innocent, Bakoselinga. Abe sans soutien ni Gino Kouswa, Serge Ilolo. Fifi Lembisakanga, Mela Lemba Lemba, Nazali innocent, Bakoselinga. Parce qu'on chante pour nous, on refait un vocal. Ils ont un vocal. Ils ont un vocal. Voilà. Donc maman bandé on est bandé na lembi mingi yo bandeko poso mingo voilà. Il y a un refrain de combiner pour on va dire. Le refrain ça ils ont vocal. Il y a un moment de tourner wana. Voilà, en tout cas ça on a bien retrouvé dans plateau boy, toujours beta masolo. Il y a banzembo oyo, il y a ba conseil, il y a banzembo oyo au vandi yango sans tant retombele et retigala ko limoté et retigala ko limoté. Voilà, vas-y. Conseil et beta maki. Ouais, tu beta ki lundi, so beta kana chaque lundi na Kitchuka Beach. Kitchuka Beach. Et pas venir sur Charles Koto. Na makasi bongo ya gérant Yann. Donc Yann donc fantôme Yann mon na pas pambati. Yann le roi Yannick bongo. Donc Yann fantôme. Voilà. Ndeko Yann fantôme de beso moté. Ce bongo lundi. Donc tout ça na badadi bato. C'est chaque lundi. Ouais. Bato ba la musique à kitoko nde bayaka. Et puis ça la génération mususu nde bayaka kuna. Donc tout ça la chaque lundi. Génération mususu c'était papa. Moi ba mikolo quoi. OK. Et so mon papa mo ko yana bana ne bayaka pa pour na fleuve, puis ça la plage. OK. Mais mingi to consommer nde moi mikolo. Et mo peso ba tambongo ba monani na ba tête tendai. Ba o changer répertoire ba lobi nde nto beta mpe de wingiti. Bon pe wingi. Adamo bosala nyonso. Wingi pe comme ils ont samboka. OK. Et mon quartier latin ils ont samboka donc voilà to consommer. Mais mingi to consommer nde bana OK. Name gotongo na de limandam. Bien sur la bien. Ouais, du solo de beta wana clarité. Oh, tout le c'est quand clarité zali. Oui, musique na Congo d'abord, eza odaye. Eza okufa bato tara musique bato ba comment betela. Tenga na boya ngo. Ba bilanga masanga non, ngala ngina c'est justifier comment. Omoni musique 18 ans et belé biso moto combien. Vous la presse. Pour na kilelo. Non, vous la presse d'abord. Et tara ba DJ ba comment na ba terrasse. Vous imaginez que DJ comment na terrasse, DJ au sala nzembu na ye, pour yemo ba beta on na terrasse na ye. Bon so yo. Ay tout fait ce musique. Yo kan nzembu ngo beti. Oh mon papa lembo la maman. Maman lemba na ba do ko pa ba. Mais c'est il m'a dit maman. Ça tu mais on va dire bon moi la zembela yo bon. Voilà, et bomi et bomandoulé. Et bomandoulé. Et puis, on a deux grands. On a beau faire partie de la musique. Ouais. La musique. Côté, on a vague oyo. Et memi bango. Tout ce qui est mon conseil par l'andion la rumba et le pour identique. Mais, et qu'il y a moi. Au beau temps, on a des grands. Ouais. Et bazami balé. Bazami balé, babomi rumba. Bazami balé. Ce sont des grands, mais babomi rumba. Bango. Voilà, je vais dédier cette chanson à celui qu'on appelle le PDG Edo Kambale, la valeur sûre. Daddy, Yembelanga Penavi Edo Kambale. Edo Kambale, la valeur sûre. Sur l'arabien, je sais le pourquoi. Voilà, Edo Kambale, la valeur sûre, je te l'ai dit cette chanson, on va prendre. Faut-il combien de fois? On va prendre ma bélé. On prend ma bélé. Hein. Voilà, c'est mieux, on prend ma bélé, le PDG Edo Kambale, la valeur sûre. Eka Business, on a des Dion Zembo à travers l'émission Oyo. Artissimo, voilà, c'est parti. PDG Edo Kambale, l'homme qui assure.
ya Didier Dikou qui a DDK Pacha Miliki Soso ekolela ngoya ho Soso ekolela bandoki bazongi ndako Simo ya mwangonga ntongo ekotana ndeko ya makambo Basusu na bisengo basusu na mawa Wapi yo boleo Mabele Eka business Kadi opesi kanda esika na motema Buji ekotangisaka Pizoli pona pasi Eleli pasi ya moto Ngai na leli ya lolango Oko kiata kobanza Otiki moto akobela Oh pona yo Bolingo leki mentele mama Mabele o ngai na lela ye Mabele Mokolo na kokoma mobangai ngai masivie Na yabina kotambola na Meki na balabala Bona senga kali kutanga na bikelaka Basusu batunaka sokinga na balakite Basusu batunaka sokinga na botakite Baoyo nakabelaka bakomine konseka ngai Nakipate o Zambe nasalaka la vie sans souci Mabele, mabele, mabele Mabele o ngai na lela ye Ido Kamba le PDG La vie na ngai o ya bayanke Falanga na salaka ya mbenda na likaya Mwasi ya boya ngai kasi kompo ya masanga fe Etokona nga na somba pona kiliba Tokoluka tosipa miso tongo etanela Na mesa na kolata kakina lipapa Oh pona yebiye mokolo toko kufaka Tokendeke na traya mpembe Ata uzali riche jo Mabele, mabele, mabele Mabele o ngai na lela ye La vie na ngai o ya sans souci Mwasi na nga nzinzi Falanga na nga mabele Douta na mabele na kozonga na mabele Mokolo na kokufa na yebi na kopola Baliaka na ngai bakokanga solo na solo Bamelaka na ngai bakokima kosokola ngai Ebembe ya mbasi ya yo Ata bokimi ye Banzinzi bakolela ngai Nazali na confiance Yeah, mama Pokwa ekomi o moimo kokota ye Butu ekoina mokolo mwa bandoki banganga Libala ngoyo ya mwana na kati ye Masu ekokufaka libongwe kotikalaka Mama na loha Tangelaka mwana kombo ya baba masiya ye Mokili moko kufa masumu maleki Kasi kombo ya nzambe kotikala seko Mondele ya sala mandoki ya koboma bato Kasi ya koboma verite mondele ya kokite Mabele o ngai na lela Mabele, mabele, mabele Mabele o ngai na lela ye Mabele o Pacha Miliki Cette chanson Mabele. Mais il y a un placement dans l'image d'éclaircissement.
moi c'est abo ngai mais kopo ya masanga te basali wana lobamo makambo ibili parce que bandaka la vie na ngai oya sans souci mwasi na nga njindi famille na ngai mabele nauta na mabele na kozonga na mabele mokolo nakokufa nayebi nakopola baliaka na ngai bakokanga zolo na solo bamelaka na ngai bakokima kosukola ngai ebembe ya masiya ata bokimi banjinji bakolela voilà pourquoi moi ce n'est nzinzi parce que bino tu bokima ata moi ce n'est okima solo wana mais nzinzi ya Hollande dans la confiance nzinzi dans la confiance mais une telle inspiration la rumba congolaise viens la génie la rumba congolaise la jeunesse toke wapi elobi bazili quoi ozoe manzembo papa simba maman lembola papa ça donne quoi quelle éducation tu fais ça na bana na biso na moni nzembo mosusu au salaire tu vas aller bouffer ton salaire regarde un peu n'habite sur le au salaire on va aller bouffer l'autre là libanda toi aussi ça salaire na biso mais est-ce que monter au salaire pas ça ta conseil c'est ça qui va venir aux ongi parler moi la provision moi ma musique ben pas venir na biso bande robet mais les lombo kelengi donc au salaire les autres là libanda na tumbara là on moi ba jeune belé to so ça former l'autre parce que il déjà ta rando ba mise biso na place ba sala même sur hôpital to ba école ba ça mingi ba boîte bando mon tout temps aux mbongo auta la bien sûr déjà na ba place ay bagala afona gelé la wana c'est-à-dire ay baté parler zali madame azala qui peut-être nanda kuta ngo salaire bakinda rai pas madame ezala kana kata salaire mais to bunga ngolelo mais to dans l'ascenseur on va balanga belete ba musique on est belé les gars dans l'ascenseur il est gardé téléphone à téléphone voilà et belé les gars qui officiellement boy bimi non tu m'appelles la chaîne câblée donc ba otang okuna so ba boy na chaîne biso les gars ba landara to ça bo bonne vitesse sango il y a technologie qui les lora ne ba bazolo ba mais c'est mieux bena banzembo ya kalabo yango na artissimo to ngara toujours gozong ça ba tout que non il y avait des chansons à ba conseil au total yango oyo kina ba na les ali au coup d'après que mutolu libanda boye moi nzoto boye mais c'était vraiment des chansons voilà on entend déjà petit à petit toujours kita je crois qu'on a petit gars nzembo ya faute ya commerçant on va voir ça soit on prend la chanson Angela voilà on prend la chanson Angela il y a Joski qui aime beaucoup ça et puis et c'est Pelissa Bongo c'est lui celle qu'on appelle Elvi Moulemi Mansia. Il y a PM ou Pichou, Mancia, sans oublier le pasteur Clovis Sofimpa, la maman Doris Sofimpa, Fest les. C'est parti. Bolingo lekinga Angela ekosangana zuwa maladie nalinga mibali kasi na suki nafukami epai na yo katene visita pambo pesanga shongo langu isinga nawe papa libale komikaka na bondela elongo ekutuko bondele komina sambelaka mohakilinga makambo ebele ngai na kanisa mingi nasengi na nzambe asunga ngai mpona vanda na shongo ai mobali ntango alingaka mwasi mama azongaka nsima te mama na mileli nzoto nanga na mikabi na satana na mileli nzoto nanga na mikabi na satana nandimaki te shongo boyanga zoto etona distance na banga mbanda te so
soki lisuma nini eza koyelanga mayele yende simanga mwana mama shongo molimo ezingi nga moto na sambwe kanisa muna biso na vetse papa komona nga dadie mama ya basiliko mama Mimi Kagera komona nga bialue mama zambela zanga biya mwasi na ngai nazanga yo molongani na ngai nazanga mama mwasi na ngai pesa ngai mbote na loboko ya mobali ngana yoka nzoto mama ngana yoka nzoto jino kuswa ngana yoka nzoto jino ikule biyananga motema iyolele nakowa nandimaki te shongo boyanga nzoto etonda distance na bangambanda te soki lisuma nini eza koyelanga mayele yende simanga mwana mama shongo molimo ezingi nga moto na sambwe kanisa muna biso na vexe papa. Aïe 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 aïe. Ah. Ezara awa. Voilà Keo, le choix solide. Donc chaîne Nabino Agitoko, non, pasteur Clovis filme pas. Nahabité, maman Doris, nous en pas pour Bino pour chaîne Agitoko, le choix solide. Parce que avec ces roues, répertoire au Yaboye, je crois que Batbar s'est retrouvé belé partout dans le monde. Mingi, les Banapé Amboka, puis chaîne Nabiso les a vraiment suivi. Et voilà, je crois que Toti Galara, Nzembo, voilà. Africa, Mokili Mobimba, il y a Kale Jeff. Quand on a vu, on va faire un gila pour Bavi, Joski Baya. C'est bien fait, on va faire un gila. Joski Baya, va faire un gila, va faire un gila pour Bavi, c'est tout qui t'a tout seul, on a dit les autres. Angela. Tout seul, on a pour vous tout seul dans les lots. C'est un bin la fait les moi là. On a dit la fait les gars. Ouais, ça va presque. Après c'est que qu'est-ce abete vraiment musique pour sur l'année la chanson est belé aza mingi na fiesta na odemba voilà parce que c'est là n'alinga bo ça va différence ba rumba voilà ça sent vraiment qu'il y a fiesta eza taboulé et outi na Kale Jeff na nino to uta voilà odemba eza ndina OK jazz. Voilà, toujours une zembo oyo ya Africa Mokili Mobimba. Il y a Kale Jeff, Pongopo et Sepelissa, celle qu'on appelle Nicole Lukaou, depuis la France. Voilà, on appelle sur beauté, Madame Nicole Lukaou, Patrick Ochiban. L'histoire Moutalingango, c'est honorable Ariette Ouama. Sans oublier. Sans oublier. Et le choix, c'est le choix du peuple. Vandi motema mobongi te okomi omonisa nga bambanda na miso aonga na vandi motema mobongi te okomi omonisa nga bambanda na
Villa la Banelli, African just la campagne Africa. Na gay movembo simananga ibazaka Africa. Kokanisa te sherina kosongela yo Africa. Na Kinshasa na Matadi pena boma o mayombe mai mongala Equateur o Kindu Maniema Kisangani o Brazzaville Pointe Noire o Cameroun o Ghana Guinée o Tena Poto Tena America Tena Asia Mokili mobimba oye balingi babina music Africa Iagare ni korosero shero wili mi chose o Ila Congolese ila Africa se raccompagne Iagare ni korosero shero wili mi chose o Ila Congolese ila Africa se raccompagne Na Kinshasa na Matadi pena goma o mayombe mai mongala Equateur o Kindu Maniema Kisangani o Brazzaville Pointe Noire o Cameroun o Ghana Guinée o Tena Poto Tena America Tena Asia Mokili mobima oye balingi babina music Africa Unjono yero seduto o chapito na voce che mi parlava che ti amo pronto la gente e perché la gente lo mi amano e non mo patasso un giorno ero seduto o chapito na voce che mi parlava che ti amo pronto la gente e perché la gente lo mi amano Willy mi chose o Ila Congolese ila Africa se raccompagne Ila ni korosero Willy mi chose o Ila Congolese ila Africa se raccompagne Na Kinshasa na Matadi Pena boma o mayombe mai mongala Equateur o Kindu Maniema Kisangani o Brazzaville Pointe Noire o Cameroun o Ghana Guinée o Tena Poto Tena America Tena Asia Mokili mobimba oye Voilà. Daddy chante. Ah, ça c'est la rumba. Oui, que Njembo se beta parce que vous moi ce que junior nenga bina ngombo bulakani. Oh. Donc ça dit nenga bina ka sali sawana do bako zaka mi bali zali bato bina ka sali sala makasi. Ezali vena biso ido obinga mokolo wa pombo. Do ya bina ka rumba déjà sali sa makasi. Ozui vena biso Sébastien Soir. Abina ka rumbo makasi. Ozui junior mobulakani. Abina kangu makasi na Sylvie Kamala. Non, ça déjà moussa non. Eh vas-y comme moi raté. Que toi Mimi Kagera. Abo abina penze mo makasi za parmi ba chanson ba télé ma bina ba bina Mimi. Mais si ça romantisme, on a fait pour pas dans génération nous sommes bin ça. Honorable Willy Pelenda, honorable Eric Tondo, ba bina ba chanson ba yaka ba biso chaque lundi na mai. Donc batu ba osokola ba ozoma ba photo caméra biso bena qui te prend un concert ozoma supena on live bena ya keo donc aussi bena basi c'est ya keo c'est ya photo ta sur lamba si capo keo bina faire ah yo kabasi voilà on s'en na keo ala ta bon voilà faut ça passe Clovis ça yem tazo kayo t'es réel à ebidani na fonctionnera puis tu m'as donc psyga na bienvenue mangwata sans oublier yepena nzote boya mbini binzame Weston. Bienvenue Mangwata, motema ya maman Anichitu. Voilà. Merci pour la bino vraiment la présence bino na artissimo lelo. Atoki na basilique mais donc il monte dans une photo les kaka. On déjà pris ça va avec Daddy mais la tikelo ça masono na bato. Masole ça tena remixer ka bato balinganga ya libanda ya mboka. Ko ba J3 Kisanga. Tout ça Kisanga. Donc mon ami Wibikaka de tous les temps de tous les jours. Nathalie na Suède qu'on a appelé sénateur Peter Yambela na Suède donc c'est Nathalie bateau bazoué donc bienvenue de Jimmy Ngindo empereur de Montréal donc c'est le bienvenu aux éléments beaucoup déjà au salara makamba on dengo lobaki
donc moi si ça peut être Dadi Bazali Dadi on te donne ou bien on essaie de pas injustice il dit c'est pas ça la rendre bon kilo Victor Matwana l'ambiga Basile quand on va dans Moussala Mikolo il faut c'est pas Doris Massamba les nous pousser de Genève il y a maman Ambrazine talara tongo lela ponga Mikolo sikelo ko pamba na biso Basile ko frapper au Sagara voilà d'addition bon on a pour aussi ça merci na bino na Congo Mikili na émission Congo Essengo Keo en tout cas le choix solide Congo Essengo déjà oh ils ont initiative moizo sala ke et la moussa les sous musique na biso en tout cas faut ba émission ils ala moi mingi et ils ala bien na profiter pour na pesa mbote na DJ du Kukia na Suisse vient nga pacha mili ki na Suisse masana nga Gino abesan soutane Gino kuswa donc ba mastanyo tout héritier au mokene ba tout balinga biso donc tous alors chaque lundi déjà oh ils a partout nde to ba otala ngo boya otala mamokeli mobimba to profiter pour nous relancer appel wana donc merci vraiment merci à trop mon frère voilà merci pour la participation Abino on est arrivé à la fin et à magazine abiso moko na lelo artissimo voilà na bosale mutu moko chelele Hussein Songolo guide donc c'est bon guide. Voilà, merci beaucoup à Pichou Mansia derrière la caméra et la réalisation. Ridi Bonte que l'homme géant. Voilà, Pichou, quand je parle de Pichou Mansia, je vois directement Maman Elvi Moloemi. Donc il y a Mansia. M. C'est ça non Pichou? Voilà. Yannick Bongondo 4 Famobali, le Mbingazo. On est arrivé à la fin de cette émission. Il y a les lots au continuer. Ngo Karaboina Rumba Congolaise. L'honorable Henriette Ouamou, mes respects. Le choix du peuple. Yo za la choix du peuple. Ozonga gan assemblée wana veut dire que to là il y a trop donc madame Henriette Ouamou mbote na yo isika ezomio to komi vraiment nasuka. Quant à moi, je vous retrouve déjà au prochain numéro. Il y a magazine Oyo et j'ai fini par toi Nicole Lukaou Kali Kalala Akuna Matata. C'est fini. Voilà. Ciao. Ouais.